Totalement. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Avini Bibi. Et sous l'andamant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Avini Bibi. Yeah. Tikunaga za kuyebiso. Comment on a Nisusu? Comment on a Sœur Maxi? Sœur Maxi. Oui. Yo tonga nka koto. La tonga ka awa. Ah, Sœur Maxi, voilà, tozana Sœur Maxi awa. Yo botala yo. Kazina télé no zo batwe hotelo, posta bat bakiti te. Bakiti zali en plus. Yo se bakiti ofana. Voilà, donc venez visiter la Sœur Maxi, Aza couturière, elle se débrouille comme ça. On va tenter de parler avec elle. Il y a Maxi, il y a des affaires qui sont à l'hôtel. Ok. Sœur Maxi, biso toza émission télé surprise. Télé surprise, c'est émission moko. Tongato que ça va être surprise. Et mingi ça va surprise moko agréable. Et ça là moins bien. Et yo bandi ko tonga banda mvulani. Banda 2010. 2010. Deux ans, 9 ans de carrière. Oui. Où est-ce que vous avez? J'ai banda na humanité, na lycée technique. Oui, na sala coupe couture. Après, ok, ben moi atelier. J'ai un atelier 2 ans après na matière université na silisi ndele na komotonga ndako. Vous avez une université pe? Oui, na exam. Oui, na exam. Ah bon, ça l'atelier était né yom de ça l'université au tonga ndako. Baba moye penze ezalaki non te pour que na bima libanda. Ezalaki non te. Eza non te pardon. Oui. Ah. Neti olatiana yom to otongaki yango. Nga moko eza ba art na nga moko na sala. Côté matotela ya musana yo eza neti la ya minyoka lo nesi ya so sabina mwandamba za papa na âge mais na musala na ye akobi voilà au modèle nini? Eza popo. Mode popo. Popo ba brodango. Ah, ça c'est très bien. Sœur Mepso komone Maxi tongaka ni na ndaku na yekola musala oyo. Yekoli on a classe et tozana pasteur Kosi. Soki omoni elambo ngana lati sœur mutatongango. Pasteur ukoleka no boye ba mona ofano ma sœur komi tumsano mingi dezano à l'aise ya no ga visiter hôtel. Pasteur Kosi ope lambo lati sœur Maxime Tatonga. Si sœur Maxime Tatongango ka ote même ba ndeko ba message otala biso batala à cause de la foi 5e édition toto lexa bilamba nyonso ba frère to lataki ko na pasteur de la foi tibiso nyonso la sœur pe kam Tatonga ki on. Ah, ça c'est très bien. Donc c'est Maxi c'est côté au Kanga. Est-ce que vous vous retrouvez dans Moussalan? Oui. Moi ya kolie zo monana. Ya kolie monana mambukie. Vous avez moi ba clientèle na yo ya koto ba bibi nonde koto bilamba kotonga na faux prix. Ngabe na mandona ko tonga pasteur Maxi nde totonga ba bilamba ba prix mort ka ya C de moi on a pris le collier parce que milliers est un peu reculé. So matika prix ba client ba ki. Et simba te ba client ba ki mama. So me go matza prix ba client ba kimi. Couture no tonga basi na mibali, c'est ça non? Na tonga basi na mibali. Bo so mtabio tongela ye makanda ka bombi. To costume o tonga nao. Na tonga. Na costume mibali? Na tonga. Na makanda ka bombi. Na tonga. Bom to tonga costume c'est safari obeta modada. Na tonga. Do tonga nyoso. Nyoso. Boko sande so ni muto tongisa bilamba ye. Ngal na otonga makanda ka bombi. Oyebi makanda ka bombi.
batakala bayebi babuta za bande Didier Masuki je pense ayebi yango fils kinkelemi makandaka bombi fiston basende FB international ayebi makandaka bombi wana siko eza moi ba banko so ba mobutiste bazali kolata yango nde babenga makandaka bombi eza mwa lisolo nango mikolo mpe ezongi na ba mariage coutumier bato bazosepela nango yango na oyo otongela nga osenganga cher te non singa cher te osenga cher te ou bien ofele te osenga cher te non singa cher te ofele te osenga cher te mais ofele mpe te kantika yokelanga tamu elomo ofele na ya nango mbangu c'est pas un problème. Est-ce que vous avez une surprise? Oui, nalinga. Et ça comment tension te? C'est ça la tension te. Je vais passer la surprise au piqué Christ. Au piqué Christ. La difficulté nini okutana na msala. Difficulté za ba matériel et za penza ya okokate. Et sur moi ba machine à surfilage. Ba ciseaux, ba broderie, ba biloko eza mwa mingi eza ya kozanga. Mais machine à broderie basi basela ka monte? Non, za na moto oyo azwa charge nango mpona travailler. Yo poza mettre na ndenge na maîtresse. Ape naza maîtresse na ndenge na ngai. Yo futa bango pe bien. Non, do futa bango tu bongo ezokota bien, ngape na futa bango bien. Bino ba maîtresse bo bata ba télé bo exigera. Mwana so ngayo yekola o pesa ntaba. Pesa boy ezalaka ti lelo ezala nango kati lelo mais ezala bato ezaki ayebelo côté wana nde muto afuta mbongo ebele so ezaki azadi ana mwa azadi ana mwa notion ndambo wande na ça la réduction. OK to les cas na sujet du jour ezalaki tonga to ça la sœur na biso moi surprise na cadre ka ya télé surprise. Nasepela bandeko tambo soutenir initiative na biso rabibo ke ça mtu bo surprise bomelo ça bo et ça la moi bien soto so kanga miso kanga te obanga ni obangelo te kasi surprise bakanga miso ti wala kanga te foka la tala pona mona ape muyibi azate soki so muyibi azali okobanga memi mwa bilamba kimi muyibi azate okanga te. C'est bon, comprenez, télé surprise, on est venu faire une bonne surprise à notre sœur, une couturière, je ne sais pas appeler styliste, modéliste, couturière tout court. On est venu avec l'homme de Dieu, le pasteur Kossi. On a apporté quelque chose pour lui, nos surprises ne sont pas désagréables, souvent sont des surprises agréables. Voilà, on a apporté quelque chose pour la sœur et pasteur Kossi peut nous amener ça avec tous les respects, l'homme de Dieu. Tout le respect que je vous donne, l'homme de Dieu, voilà, la surprise est là. Je pense que notre sœur va aimer. Vous qui nous suivez, donc c'est une machine à coudre électrique et maybe qualité nangote. Je suis profane à domaine Oyo. Voilà, c'est ça. D'abord, l'homme de Dieu va dire quelque chose. Et où tu wapi et pourquoi, sœur Nabiso? Merci papa Rabi. C'est que Bandounis Nabiso. Je pense que chacun a sa mission. Si c'est terre des hommes et les Arabes qui ont sa mission dans et machine Oyo et ça na maman moko na Canada précisément na Québec ndé à Tinda Kangai na sala geste d'amour pas ya moto Oyo to kansana confesse to pesa biso atinda kimbongo epsinga papa Luka orphelin to moto moko sungaye mais aimi na catégorie ba orphelin to ba orpheline et nous savons que maman pesanga tant ko sambela de to ba chaque fois na émission ba to ba message rolanda biso tant ko sambela pour to ba terni to Luka weza fertile pour que le combezonga pa nzambe mais ma pamboli pezonga et pas na biso bato quand nande ko sambela nzamba ko ko matanga la sœur Marcy asa sœur oya tongelaka biso biloko souvent bilamba mingi ba ya maputa na lataka yimta tonga wango alors eza pa za orpheline nini simbenga makasi la sœur azana souci wana ko encadrer ba orpheline
na musala oyo asalaka eza na bato mosusu eza na bandeko mosusu alakisaka mosala oyo ezaki bapesaka eloko moko te mayele ne nyonso oyo azwi na exam azokabula ngo na bato alors nzambe akoki kozongisa nga na motema toya kosala ye geste na mo oyo succès mokosi naosonani kaka na ndenge akosondeka eloko nini boye badifficulté te eloko boyeboyeboye ayebi ape te tini na soleil na ye na lelo nde toye na machine oyo je pense que amesala mingi koloba te yango moni okomona mwa malili bon aza un peu surprise dire quelque chose notre sœur Maxi et olobi nini par rapport à surprise on a pesika merci nande na moni surprise oyo esalinga bien mingi parce que natongaka mingi na machine oyo eza en courant te tandis que oyo bayelinga eza machine moko edenga makasi esunganga vraiment na misala ebele yango nasepeli makasi orphelin banani so mingi orpheline so baye bademini olakisa bango quand même mosala oui na olakisa bango mosala mpo nzambe apermettre ngai na surprise oyo baye kotikilanga nga mpe esalanga bien mpo nasunga mpe baorphelin mosusu oyo baza na bamoyen te siko nde toza awa nayebi te soki na baimage ezomonana matanga mvula ebandi oza libanda mai ezozwa deja awa place otravaillaka osalaka ndeni soki mvula ebeti ya makasi so mbula ebandi ya makasi na kata ya mosala moya osala ezala susu te po espace oyo naza esimba te mpo mbula ebanda okotelanga ebebisa bamashine. Mais pourquoi ozwi ndako te osala atelier na yo ozala à l'aise possibilité mpenza eza te so eza mpena na moto oyo aza capable nzambe akosimba motema na ye ya kosunga ngai esalanga mpe bien mingi. Merci beaucoup. Et pour la maman, oyo kanisaki asebase lo geste bolingo. Pour le bani pour nae. Pona lobeza kaka nzambe apambola ye lisusu ya makasi koleka abakisa lisusu oyo ezangi pour nae. Merci. Et bien voilà, pasteur Kossi, vous avez encore à ajouter? Merci papa Rabi, je pense que ba geste abonde simba motema nzambe. Tant aux autres pensées pour na bato mususu, bibi celui qui arrose, il sera arrosé. Tant aux autres pensées pour na bato mususu nzamba ozanga te okandita biso pe. La maman za na Canada ndi na bi précisément na Québec, nde asalaki geste oyo na moto ya yebité. Mais nzamba yebi pesini mabele kweli, je connais bien la sœur aza moto oyo aza pena ba discipline ya makambe belé. Et à me payer ça vraiment pas discipline dans un témoignage même na quartier na bango tout na venir dans un témoignage et il y a malamu et nzamba continue au bombaye surtout loko et ça nga bien tant na mona comme conseil ça ko encadrer bande ko moya ba orpheline pe pour na musala oyo bon so na ye awa souvent na observer na kaka et nzamba ko zongisa nga na mutema to ya ko sala surprise oyo succès ceux qui moto ta la biso et ka ko sala pe geste d'amour ko la maman biso sala ki ya koluka ndeko zo sika ati atelier nzamba ozanga to pambola ye so inde ko mo mona ne ko zuli ya sika ati atelier avec o déjà na o essaie déjà mi balé et malé be ko sunga ata ba se ba chine sunu yete biyo msera nango malé mende nzambe pa ko sunga ye ceux qui a sali atie loboko na ye ko pesa ye et pasi mo muke ndeko pasa sur na téléphone te o to ko contacter ceux qui ta bengi yo papa rabi to bengi numéro nanga nde ako zwande ko basolana ye pour le moment za na téléphone te pour le moment za na téléphone te ko benga il maza na numéro mais téléphone des até ce qui nde ko moi c'est maxi téléphone ou ka téléphone maîtresse na télé munene boye bien que za na nga pa na biso aluka téléphone et sunga yo. Voilà, on est vraiment à la fin de ce reportage télé surprise. Je pense que ça vous a intéressé ceux qui aussi peut na yango commenter kaka encourager biso encourager la sœur et moi bien. Boumoni machine, je pense que la qualité a bien pour un profane. Et ça bien, Maxi? Oui, la qualité a bien. Ça se peut non peu ma casse. Ok. Donc merci maman au sali geste oyo. Moi ça geste m'sou ya boy. Vous en avez le songolo pakala, au songa borfele, au songa bebaza difficulté. Machine à coudre. Na éviter l'oni, ceux qui ezali ko hésiter te. Benga biso to ko beng pasteur Kossi, to ko zalana. Pona ko comme ça ngo ce moto azam banda mboka nga passer ba commande ba tongele ba robe ba jeep to eloko akanisi ore ko benga po pesi ba midèle na yo ba ko tongela yo. Je sais bien, je connais bien la sœur a tongaka bien aux adécité donc tangi na exam na profiter na saluer maman na ngai Nathalie MK depuis les États-Unis ba bien accueillir boss lady
Boss Lady, merci à vous. Merci à Mme Miline Djemba, merci à Fiston Bastende, merci à Didier Masuki, l'homme à la barbe blanche, merci à vous tous et merci à Maman Yvette Mbia, merci à Lévi Cyril, Arsène Moudabi, les garçons capables. Vous voyez, il pleut déjà et ma soeur a travaillé, t'es folle ou quoi? Merci Pasteur Kossi. Merci Papa Rabi, merci à nous pour la bison de à chaque fois. Et au ko sunga biso na makamba lengi misato na ko partager ba image o pa bato mususu ba mususu za na possibilité te me mususu ko tala ngo pe tanga moni akoy ko sala pe geste d'amour ata pona ndeko merci o te ko tala le loto ba ndeko mususu ndenge bisalaka na ndenge mi balé pe o ko sunga biso so po contribuer au PCP ne ba ndeko ba na biso a partir Canada sali nzamba za to pambolo ya misato pe ko sambela pona biso équipe o nzamba lola asunga biso na bakisi ko bandé to ba chaque fois na confesse au bino pesa biso biso to na conscience que ce bo pesi to komisa ndenge to misana ko komisa nzamba kanisa bato nyonso nzamba pambola bato za musika mama Clarisse Nyanda nzamba pambola yo nzamba pambola mama na biso Gasi Ndukisa nzamba pambola yo kuna na mboka Belgique kanisa bande ko nyonso na suite na profiter pe na souhaiter joyeux anniversaire na ma sœur aînée, la sœur maman Sylvie Matondo, maman la Normine Nata Gloria Gorduit, maman la Peniel. Et dimanche au déjà anniversaire na yo, nzamba pambola na AG Baksami Mboule Baksami nzamba mimino ambashika. Bon anniversaire à toi, Yaya Yaliboso. Francine Ekal, la maman jeunesse na Carmi, merci Panayo, merci à Bogo Sanderson, merci à Coco Dema, Isaac Bon Yabino Télé surprise. Vous les bandits, tobatama na atelier oh, tobatama kaka côté maman na biso tongaka. Ce qui est style Boto Kene. Merci à vous tous. On se retrouve dans très prochainement. Télé surprise. Gana za kuye biso